merci notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. Au moment de théâtre, par humour, par émission, puis le gandé. Tokota approchez Kota Boya Belé venez nombreux tous abonnés bisogno sona Pedro Production Grâce TV ya Mubimbadi Yonani Osanga Kolanda Pedro Production Grâce TV Nzela Molai Mission Yoseza Nakati Et c'est que dans le théâtre Mokoto Makambo Zebele Bokomo na Otandango wana Makambo Zebele na Pedro Production Grâce TV Abonnez-vous massivement. Tu t'abonnes, ni tu m'as t'abonner. Il peut s'abonner, il s'abonner, il peut s'abonner, puis tu t'abonner. Et ça on passe pour nous s'abonner. On met quand des écrans quand on dit comme s'abonner au deux qui a. Les autres qui a on m'a qu'à épiner nous. Mais tu s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Babi kuna bomuna bagage ya kitoko bomuna be mission bomuna nyonso bino boduka. Omuna bactère bactrice oboduka ka obomuna ba on soutena ba obomuna ba. Bitela soto mona na ka kuna. Babi awa i. Tu t'abonner à Tim Tayo. Bisoni te t'abonner. Alléluia. Alléluia kutala alléluia. Alléluia. Alléluia kumona alléluia. Bandeko. Batasala lobi boya. Boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, même mission politique. Même mission politique, même mission footballeur, même mission balador, même nyonso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba dasi ala sina sabona kala epenga moko sia kakawa. Mbote na bino ba nyonso bomesana kolanda émission na biso ya bino sans audience. Émission ekota kala banda kuna bino sans ebeta porte na yango. Eloko eso kota na banda kuna bino sans ebeta porte na ngo sekeze loko ya kitoko yo wa. Kaka ndenge na mesana koloba abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne yoko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube ngamo silingala. La barbine de la presse congolaise. Na confirmé yango yonani oboya yango. Merci à mon boss papa Pedro Kangila Motema. Ya maman Tete Ngolou na France. Pourquoi pas na pesa bambote belé pas maître Moïse. Les États-Unis bambote belé pas Patrick Chika na Rokonga. Pourquoi pas na pesa bambote belé pas Leti Milolo Mosati Kambetu na défaut. Bambote belé pas ingénieur poisson. Le longo sim blanche la barbine de la France. Natondi Samina Sengo. Mingi ya kopeta kama solo ya ba réalité po ezoleka na mabala na biso. Vraiment ezopesa pasi koyoka kozoka ba pel mingi ya mibali kobenga kanga sim blanche pour la ba remarque ya bino basi oyo bata na ndako ya mabala vraiment ezosala kitoko te kozo ba pel ya mibali na bino. Tozobeta ma solo ya égalité. Tobeta ma solo ya égalité. Nakala to bande ko mona mobali kaka ne mutu bande ko sala tozo mona mobala ko bima mobala wasala ki maçon tozo mona mibala ba chauffeur mais lelo parité de jeu quota biso moko to dima parité de jeu quota lelo tozo mona mwana mwasa zo sala ki maçon mwana mwasa zo to ngandako. Le lot aux hommes en le lot aux hommes moi ça zo bula abela pena bo kasa zandu moi ça ça qui recevoir le lot aux hommes na ba bureau bana basi bazo sala le lot aux hommes bana basi na ba présidence ba député ba ministre basi bazali parité et quota na makambu nyonso mais eloko zo sala biso pasi eza na basi mususu omona otanga oza mayele oza diplômé
lokola mobala bali yo atie na ndako ozwi mayele nyonso ovandela ngo na kati ya ndako ya libala osala lisu eloko te okomi kodépendre kaka epa mobali tomekaki kosolola ngo na émission na biso ya sans tabou namekaki kosolola ngo na bino okomona mwasi oza na makasi nzoto makasi okoki mpe koluka mais ofandi na ndako ozozelaka mobali asalela yo ezalaka te donc tolobi ke parité oyo mobali akoki kosala mwasi mpo koosala yango mwasi mosusu omona abimaka te ye tala mbongo asuka na 200 francs suka lifo mobali apesa ata na mbongo abamisaka lipapa na ye moko 200 francs amona lipapa azoleka faloba kaka papa ton jean pardon koza na 200 topesanga na bamisa lipapa vraiment eyesala kitoko te basi tosunga mibali na biso tant tobalanaka bible lobi femme sage bâtit sa maison okopartir kaka te polambaka fufu okopartir na kosunga mpe mobali na yo mwasi esengeli yo mpo luka mobali azoluka yo mpe ozoluka eza mabe te lelo soko tikali lelo mobali charge mobali ye moko azoluka lobi nango mobali abeli mama lobi nango mobali azokofuta lisu ndaku te omoni te ekoma nini ke tokanga bisaka na biso mwana bendana na mwana bendana wana mobali akomobika na ndenge na ye mwasi mpe komobika na ndenge na yo lobi nango tokoyoka kaka o bolingo wana couple wana bakabu wana mpo na nini mwasi oyeba koluka te na ndako ya libala mwasi ozoyeka mobali opesi ye charge ke papa yo ndoluka non lelo tozomona eza na basi mosusu omona mobali azosala te mais mwasi ona ntango mosusu azosala na bureau amoni mpe mwa lidusu moko bazoluka motu mpe akotisi mpe mobali na ye tozoluka basi ya ndenge wana eza na basi mosusu omona bele mobali mpenza abandeki kosala abandeki kosunga ye mais komi ke sikoyo mobali aosala te mais mwasi wana akufi mobali na ye okondima kutu teke mobali wana asalaka te okomona mpenza bandeko mpenza ya mwasi baye baye kosenga mbongo omona mwasi abengi papa na chambre papa yaka nini te balobi mama kuna azobela mwasi omona abengi papa na chambre azwi mbongo apesi alobi pesa bango mais yo mwasi oyo toyebi omona mpo benga mobali nopesa mbongo apesa ta mosusu bandeko na ye yo olingi kaka orefeseke mobali aosala te oyo akaka te tika mona aosala mbongo yango ya yo mbongo yango ya yo tika mona apesi bango mpo bayeba te ozosala te mwasi mabe tozoluka bafemme sage basi ya mayele eza na basi misusu eza na mibale misusu babala basi basimba mitu mwasi mosusu omona kangane maboko mobali soki abimi te ndako elali nzala mais eza na basi mosusu omona kaka azoteka pilipili mais pilipili wana azoyeba kobomba lobi nango mpe mobali azangi asoutenir mobali na ye tozoluka basi ya ndenge wana égalité tozoluka basi ya ndenge wana basi oyo tozosungana koto oyo mobali atie loboko koto oyo mwasi atie loboko tozoluka basi te oyo mobali apesi yo mbongo bandi koteka na wenzaka kompwenga bokomoteka na zambe omona yo wana lobi lokola mobali abandeki kosala te yo wana lobi omona okomobima ta mosusu na tonton moko na zambe mpona nini mpo mobali aosala te toboyi basi oyo ezalaka ke mobali abandeki kosunga yo to mobali mbongo esili okomotikala mobali mbongo papa mbongo otikala kotokisa madesu mama vraiment yo oza mwasi ndenge nini wamosi osunga te toza na posa ya basi oyo mobali azala nango te azoyeba kobomba mobali na ye mobali ata aza nango te ndako eningana te ndako eza kaka toujours asi ndako eza kaka ya kofanda mais yo soki kaka papa mosala esili mama quartier mobimba bakoyebaki mobali na azosala te yo wana mungwa na quartier yo wana boni bien mama mikolo tolamba te papa kutu mikolo azosala te mwasi mabe toluka basi oyo te batelaka posha mibali te toboyi tozoluka basi oyo bazosunga parité égalité mobali abimi nga mpe nabimi nake koluka mobali abimi papa nga mpe nake kosala papa nga mpe natekaka na zando papa nga mpe natekaka pilipili papa nga mpe natekaka mungwa eza na basi mosusu omona mobali aza na mbongo afuta ndako te me na mokili kaka zozela koteka wana adefendre mobali na ye bakolo lupango afuti mpe ndako basi tozoluka nde bango wana bamama
basi tozoluka bango wana toboyi basi ezalaka kaka ke ya Jean sombelanga ya Jean pesa ngai ya Jean selanga bo yango bazomona lelo mobali soka lingi mwasi mobali azotuna mwasi osala musala nini mobali azotuna mwasi osala musala nini mpona nini mibali bakoma okima na bango bacharge mobali aza na posa mwasi ya kokilibre pe charge ingénieur poisson kaka nde na mesana koloba abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne ememelaka bino bamasolo ya kitoko bamasolo ekotaka na bandako na bino oyo ezoya kotia kimia balobi eza esika mosusu te kaka na Pedro Production tozoluka basi ya mayele basi oyo bayebaka kobomba ndako na bango basi loka bamama tete ngolu mwasi ya mayele mwasi ya mayele mwasi oyo ayebaka kosunga mobali na ye babengi yo aide mosungi ntango soki boyebaka signification wana te ntango bobalanaka aide donc mosungi na ngai donc ngai nakoki kolemba nayebi ke mosungi na ngai aza wana aosala ngai nde eza bona kozala ke maladi nayebi ke mwasi na ngai kotelema tozoluka basi ya bongo bamama totelema ngai nakamwaka le 8 mars okomona mwasi azoswanisa mobali mpe asombeleli puta te mwasi azoswanisa mobali asombeleli puta te mais le 8 mars bamama mikolo na baneu te ya koleka esengaki nini match ebeta babenga oni leopard ebeta balobaki nini bamama nyonso mokolo ngo tosala tolamba te bamama nyonso mokolo ngo tolata bapantolo te tolata baputa tosaka toganyaka donc mama ozeloko kosakana te oza motu ya motuyi ya mama mama soki atelemi makambo nyonso esalaka nini etelemaka femme sage bâtit sa maison ntango tobalanaka ezalaka pour le meilleur pour le pire ezalaka bongo mais lelo mobala alobaka naza nango te le 8 mars oyo tozozela bino towana posa bamama oyo basenga maputa te towana posa bamama oyo bayaka kotungisa mibali na bango te papa sombela biso maputa eza mikolo fo bamama mituna biso esala ofandisi papa bosali bila ya ne mobimba eloko ni bokotisi eloko nini oyo bosali nde femme sage ye wana nde mwasa mayele ye wana eza teke le 8 mars okoma otungisa papa bongo bana baolata te bana foto sombela bongo maputa bongo ngana olata te mabala mingi ekufaka le 8 mars mpo mama omiyebi oyo oza te soki omiyebi oyo oza mama le 8 mars okosenga liputa te soki omiyebi oyo oza le 8 mars okotungisa papa te okotungisa papa te mpo lelo tozwa esika na biso bamama nde batelemaka basi nde batelemaki balobi cette fois-ci eza biso fo totelema le 8 mars oyo toza na posa bamama nde batelema toza na posa bafemme sage nde batelema baloba lelo torécupéra 30%. Toi na posa ya 20% wana. Tokozongo ndenge nini? Soki totelemi. Soki totelemi to mibengi to ba femme sage. Ba mama. Bozwa conscience. Ba mama bozwa conscience. Vraiment. Balobi une mission auto ba nokote ya ba mama. Soki na keli bino na mbetu na lobaki soki boyoki te. Na kofande la bino na kiti tibo koyoka. Toi na posa basa mayele. Toi na posa basio ba ye wana basunga mibali na bango. Toi na posa te ya pasi te batumidi kwanga. Oyepa mobali ozosenga papa biso kuna tolamba kama tembele to luka na mbonga mbisi. Moi ça soni. Yote. Toi na posa basa mayele. Baso bazo baksa un plus na mabala na bango. Bisika mobala kwei moi so senya nini otelemisiye. Basi tozo lukande bango wana. Papa ko osanga na mbonga minerval mama po bimiso senya o futi. Okuvi mobali na yo. Tokoloba, si boko yoka. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Nga la barbue de la presse congolaise. Donc nena nous nameka noko sola na ba mama, to yoka bango nanu, to yeba, to sola na ba mama égalité, to sola na to yoka bango nanu bongo tokozonga na plateau na biso. Ingénieur Poisson. Toleka. Bonjour papa. Tu es pas comme papa Robert mingi to sope taka ma solo ya Paris. Nakala to bande ko mona nakala mwasi abande ko sala te. Musala o mobali azo sala basi bande ko sala mote. Mais lelo parité déjà kota parité zo sala déjà makambu nango. Lelo to zo mona mwasi o sala kimason.
tozomona mwasi ya chauffeur azali azobula mwasi ozomona osala ki receveur mwasi azokuma moto tozomona bango sikoyo tolingi totuna tosola nanu na mikro na biso basi oyo botia biso na bandako omona mwasi aza mayele mwasi aza diplômé mwasi asalaka te mwasi atekaka te tolingi noko oyebisa na basi ya bongo basi fo babima monde évolue mobali azonda en charge ebandeli tisuka eza te yo mpe fo bima oyoka mwa ndambo mpo kaka na monde ya lelo kaka loboko moko na basalaire yango ekoma yango mike esimba te mwasi fo babima soki aza na buloni ya kosala atanga na ye azwi mosala ke kosala yango soki ayebi kobula na motuka o na moto na nini aki asali soko esalaka bino ndeni ntango bozomona parité mwasi mpe azobula mpe mwasi mpe aosalaki receveur esalaka bino ndeni mais eza bien eza problème te soki aza nani ake kosala kaka mosala na ye eza problème te mais mabe nde ake na mosala nde kuna akoba nzonzingi ye mpe ndenge mibali bakendaka ye mpe azokende donc après boulot abeti mwa nzonzingi pe okoma bakisite 19h yo ozoya ba 22h 23h soko tolingi lokoki kopesa basi oyo bazalaka na systeme omona mobali asungaki ye soki lelo atelembi bongo eza mobali ntango mosusu mobali afongoli ye mwa tio moko boye akoma kozula mwa 10 francs mais soki mobali mosali esili omona mwasi akoma okonza mobali ekomi ke fatikilake mbongo atokisa madesu fatikilake mbongo anikelaka na bilamba mpona basa ndenge wana omona ekomi na mbetu akomi kokangela makolo mpona nini ozosala te mpona yo mpona basi wana okoloba na bango nini wana basi mobali azala kaka meme azosala te po ntango yo ofandi na ndako nango ozosala te nazwala nyonso akomisa momumbu na ngai mais yo okomisa momumbu ekosimba te bongo soki ekomi bongo libala fo esila bongo basi oyo bazalaka omona ozosala te bandeko no bayo kosengo mbongo omona mwasi alingi kaka milakisa kaka ke ozosala te omona kaka ye moko abimisi mbongo boyaka te mikolo yaya na bino ozosala te mpona yo basa bongo ezaka sekele ya ndako eza ya ndako donc soki ngai napesi bayeba te ngambo napesi ezaka mbongo ya ndako ebimi bapesa bandeko na ngai to bandeko po ntango bango mpe baza na pasi soki na ndako na bango kuna babokilo bakufeli to mataki eloko moko ya malade eza kuna soki ngai nabimisi nakoloba te donc ye po asunga libota nanga fa olobaka pozona mwasi mabe merci kaka ndenge auti koloba soki alinga sunga libota na ye il faut kaka aloba mwasi mabe tozoluka bafemme sage bible lobi femme sage bâtit sa maison mwasi okobati ndenge nini okobati litie na ndenge ya kozwaka sekanda kuna yo obimisa ngo libanda ingénieur poisson nga la parapluie de la presse congolaise Sim Blanche mwasi lingana nakotambolaka nakosololaka na bayimboka ingénieur toleka bonjour maman olimbisi na déranger tengi toyeba kombolo nani okobaluka ya otala caméra nanga mposo tosolola mama Solange mama Solange namoni meso eza ya yo namoni olamuka ya 6h ba 7h30 oza déjà soki okoki koyebisa basi oyo omona 6h 8h 10h bavandi na ndako atanga ayebi mosala aza mpe na makasi akoteka mais omona ye avandeni na ndako azosela kaka mobali asalika mpona yo basi ya ndenge mona koyebisa nini bon mpona ngai conseil na kopesa ntango otangi eza na métier moko bongo lelo eza teke na foti kolaka mobala luka yo ozela te na ndako kasi mwasi mpe aza capable ya koluka mpe mpona kosoutenir mpe mobali mpe mobali mpe akoki kozalaka azosala mpe ntango mosu mwa salaire eza mwa reta yo mwasi nde ozodebrie okosoutenir ye mpe ofuti ngafu bana mpe bazolia ntango ye azwi kuna na reta aekole donc evivaka boye nasala yango makasi yango na bakartongo 6h na ye na kiki oyo kwa 17h nazomona nanga papa aye position ndeni ya papa ileki boye mamanga mpe lekaki boye donc tozosungana kaka biso moko tosengaki parti lelo tosomona basa bamason bazali basa bachauffeur baza kutu mokwana nake na victoire namoni mwasi azokuma moto ezolakisa mpenza parité mpenza efandi donc mosala mobali oyo azosala mwasi mpe aosala nini aosala ngo sikoyo tolingi nakoki kopesa basi oyo bazwi charge batikeli yango kaka mobali soki mobali mosala esili mwasi azongi epa na bango mobali azongi epa na bango mais mwasi aza na makasi ya koluka mwasi mpe aza na makasi ya kosala tolingi nakopesa bango
bon tolero opesa bango eza boye mingi faut comprendre eza pe na mibali misusu aza wana alingaka pe teke mwasi na ataza na métier ataza boye a travailler c'est mais yemo basala nini aluka po asoutenir ndako vraiment tozona na para ba papa po mingi ezali place pe tozofana tozomona ke mwasi pe na za boye azo ya ngato komi mangata on dit mais papa alingaka te ozomona donc tanga bi papa alingaka te c'est-à-dire mobile alingaka mwasi na sani abana ndako yemo basani aluka mais musala eza lobi ekokobeba lobi ekokosila soki mwasi azalaki na musala koluka te bokosufrir na bana mingi mpe lelo tozaka bavie ya kofutela tofuta ntaka bato na mingi donc nakozonga nao na mpaka bapapa soki mwasi aza na makasi ya koluka bapermettre bamama bakende koluka baluka mpo basoutenir bana basoutenir mpe bana kozomona nakopesa mpe so conseil na biso bamama koza na makasi ya koluka papa sokuta na 100 fois ntango so mpe papa azalaka na susi ke yo mpo débrouille ndenge baninga bazodébrouille papa kobima boye ya moni chemise asombi ozomona asumbi mpona nga moningano mwasi pourquoi pas yo pour que ça mesa pe o soutenir mobile no elamba na pantalon na chemise ozomona donc ba mama o bazana makasa to luka ba bima ba luka lokola biso pe toza basi tozotika basi na tozotika banda kwa papa la minute ba ke ko luka nga pe na ye ko luka na puka to sangani papa yebisi nga pe na yebisi ndenge journée ça nini eleki batika ko fanda na ndako ba bima ba kende ko luka lokola mwasi nyoso soki atanga kezala métier ko sa luka musala ko ta ba demande place pesa na pesa soki pe moyete aluka mbongo akende na bawenza teka lokola biso tozoteka tozodébrouiller nzembe pa zosunga biso ka lolenge Comment sur le sikoyo basi oyo bazaka na système soki mobala osala ta komisi mobali mwana musala lokola ya makana tongo omone komike mobali fatika la kolamba mobali fatika la kosokola basani pona nini po yende mutazozo wa charge ya ndako tolinga ko pesa na basa de wana te bongo eza malamu te papa zo mériter na pouvoir na ekaka ya kibo papa musala o esengi biso ba mama to sala yango to sala atande na yako teka bona tika la pe ko sala o eza musala na ngai na ko bongisa mbetu na ngai na konika bima mobali na ngana tiki pona kolamba bana so ba bimi kasi ba bazwi biloko baseni bake kolamba eza te ko so mobali azo sala te fona zo misala na pese pona ngai mais bino pe basi bozalaka soki mokolongo mobali musala eza lisusu te omono privé pe na o privé pe na mbetu te na ko privé na mbetu bongo tango ngana vanda ki yazo sala est ce que ya pese nga ba condition ya benda ko bima zo mukia zo ya na oponga pe na vivre e bongo lelo lokola ye singa ko sunga ite fona bana ko mene vidi po lelo yazo sala te na osala merci mama Sola Nzambe apambola yo kaka ndenge na ebisaki bino mama Sola penza koti na profondeur makasa koti penza na profondeur bino pe ba papa oyo bino pe ba papa o bolingaka te basi na bino bateka te basala te siko lelo soki obeli to pasi moko ekomi nani akosunga ndako omoni te kozala mwana na mwana benda na ba papa pe botikela pe ba mama nzela basala bateka ekosala bien makasi. Bonjour papa. Papa Jansi na lingi to solo la mini masolo ya parisiana na tango kala komona ki mwasi musala mobali abande kosala mwasi abande kosala mais lelo tozomona basa basala mason bazali tomona basi bazokuma mituka tomona basa ba reserver mwasi benda osala te reserver zando tomona basi bazokumba bamoto osengaki parité lelo parité ekota na mboka na biso égalité lisusu ekota na mboka na biso mais loko question ya biso eza boye ndenge yo oza mobali oza na kati ya ndako est ce que okoko permettre pe mwasi na yo asala to ateka il faut adébrouiller lelo mboka eza susu ndenge ezalaka na ntanga kala te le komi mwasi azosimba mwa moke mobali mpe azosimba mwa moke na mwa feti mwa boye basali mwa évaluation ya vie si saji ya kofuta ndako bafuti mwa mbonga bana classe bafuti donc mwasi akovanda boye te keno azelaka mobali ayelaka ye na kati ya ndako non en tout cas c'est encourageant komona basi bazoluka akumba moto okata suki oteka mwa tombola en tout cas c'est vraiment siko nini oyo koyebisa basi oyo baza mpe mayele batanga basilisa baza mpe na makasi oyo bakoyi mpe koteka me bafandi na ndako bazozela kaka mobali apesa ye soki mpe mobali mosali eza te mwasi azongi epa na bango mobali mpe azongi epa na bango siko mpona basi wana oyo balingi kosala te bazozelaka mobali asalela ye mpona yo basi wana okoyebisa bango nini basi wana vraiment natindi bango mpenza bafongola mitema baluka
baluka akosenga papa ma fond ya démarrage papa pesi pe bani pe ko débrouiller quelque part en tout cas c'est bien na tindi bango vraiment babima baluka ndenge basi mususu bazo mais balobi bino pe papa ko tene to mona mbongo pe ko sana compagnie bakanga mwasi nanga koteka eza makambo ya basi oyo nga mwasi nanga fazala ka wana kengela ka bana omoni po pardon nakati yote omoni po toucher wana eza pe lelo to mona bala zwi mbongo apesi mwasi kota wenze mwasi amimoni net ke akoti pe wenze akomi pe na fond mais akomi komona mobali net moi eloko moko ya tina te yango mona mibali ebele ba insistaka basi na bango bateka te ozo comprendre bapesi mbongo ya commerce koti wenze mais comme akino mama kuna osali ndenge nini mbongo ya yo mbongo pesa ki mwasi okomola na mwese za susi ya yo omoni bisika wana yango nde makambo ezo beba nini sikoyo okolobani mpona basi bazalaka ke mwasi azosala mobali azosala te omona mwasi alumbi mpenza na ntongo omona ntongo wana atiki mobali mbongo awenze mobali ake asali wenze omona mobali asokoli basali mobali atani mbetu na butu kuta komi koprive mobali na ye mpona nini mobali azosala te ye moto azoluka mpona basi wana koyebisa bango mais basi wana mpenza baza basi ya félicité vraiment na mokele lelo basi wana baza mingi te donc mwasi abimi na ye atikeli mobali mbongo mobali mbongo mobali ye moko sikoyo ezaka comme si mobali boli mobali ye moko azonika basali azoteka poni ezofaire partie ya bolingo na bango ya ndenge ya organisation na bango na famille na butu mpe mbeto aboyi te mais pour aider ça va mais comme ateke non régulièrement non une fois deux fois ça va mais so comme régulièrement wana mobali eza merci kaka ndenge auti vraiment koloba eza na basi mingi soki bapesi yo mbongo bandi kote ko mwa lobi nango jeune moko azalaka pembeni wana lokwa bamwalimi oyo akomi ya yo vraiment yango mpe mibali balobi bango mpe place wana bazalaka na mwa kobanga makasi kaka ndenge nayebisaki bino ngala barbi de la presse congolaise mwasi lingala bakiselaka nga mozalisi na bango na kokobaka na kosololaka na bayimboka bolimbisa vraiment nameka nango kovanda bonjour mama nalingi nayeba kombo nani mama Gode bonjour papa kombo nani papa papi mama Gode mingi na ye tosola masolo ya parité na égalité lelo na parité tozomona na kala tobanda komona mwasi akoki kosala mosala oyo mobali azosala te mais lelo tozomona basi mwasi azosalaki maçon tozomona mwasi azosalaki receveur abela pena bokasa zando tozomona basi donc misala oyo mobali azosala mwasi mpe azosala ni aosala ngome na kala ezalaki te mingimingi tozobeta lisusu égalité lelo tozomona mingimingi na basi ya mabala omona mwasi banda babala ye batia na ndako mwasi aza mayele mwasi aza mayele atanga asisa baklasse mais azwi charge nyonso atikela ngo mobali nde asala aya kolesa ndako mpona yo mpona basi wana koyebisa bango aza mayele te mwasi amayele fa azalakisa valeur ya kimwasi na ye mosala eza mpona mobali pamba te misala nyonso eza mwasi nyonso fa asala mosala nyonso n'importe quel mosala basi bakomi kosala baingénieur baza ebele baarchitecte basi baza bacouturière baza bamason baza mosala ya pamba ezala moto o mwasi ozala na valeur na libala na yo fo ozwaki responsabilité ndako basi député mpe bazali baministre bajournaliste donc catégorique nyonso ya basi baza na soko basi oyo bazalaka na systeme omona soki azosala ye nde asimi ndako okomona mwasi wana akobima na ntongo atikeli mobali mbongo papa tikala kotokisa madesu papa bilambana natiaki wana tikala konika mpona nini mpo ye nde moto azosala mpona basi wana okoyebisa bango nini aza respecte mwasi ati mobali oyo azwi ya valeur abali ye akoki kosalela wana eza kimwasi te une femme sage bâtit sa maison fa bomba mobali eza teke mpo ye azosala aminimise mobali na ye mpo mwasi mobali wana moto azwaki valeur atie na ndako ye azala libanda papa
si jango mpe kaka na ngambu na otomekanga kosolola yango siko mpona basi wana oyo eza ke ye nde moto azodirige ndako lokola mobali azosala te mobali mosala esili lokola ye asalaka ekomi ke soki kaka alinga bima bwa mona apesi papa mbongo ozwa mbongo tikala kotokisa madesu ozwa mbongo tuta pondu mbetu tutakanga makolo mpona yo detake papa detake parent okoloba nini mpona ngai nakosepela te na eloko ya bongo ozwi mobali na yo obanda kosalisa misala ya ndako mpo yo ozosala eza mpenza dini te ozopesa ye valer te eza lokumu mpenza te bien te ngai nakosepela bongo te na mibali oyo basalaka bongo eza kitoko mingi eza bien te donc fo kopesa mobali na valer ye ni moto abalaki yo eza teke yo lokola ozosala il faut néglige eza kitoko te mais basi mingi balobi soki bango mpe bazoteka te eza mpona bino mibali eza mpona bino mibali omona nga mwasi nanga koyei koteka te nga na mbongo nasalaka mwasi azala wana ye azwaka so ya bana mais okosaniki lobi yo mpe koyei kobela lobi yo mpe bakolongola na mosala sikoyo eloko nini esalaka bozoma makanisi bon wana mpona mibali wana oyo balobaka bongo ke mwasi na ngai kokoteka te wana selon bango mais selon ngai moto nyonso fo adébrouye mwasi mpe fo ateka fo aza na activité moko boye azosala mpo ezosunga biso mpo lobi ngai mpe nakoki obela ye azwi relève wana azosunga bana na ndako yango eloko nalobi kaka yango siko tolini okoki kopesa basi oyo balingi koteka te balingi kovanda kaka na ndako mibali basalelaka toli na kopesa na basi oyo balingi koteka te bavandaka na ndako basala effort babanda koteka babanda kodébrouye baosala erreur donc lobi mobali omona mpe aza ne pete akufi yo sikoyo kosuka wapi okoki odépendre kaka na mobali te yo mpe oza na famille okosunga mpe bandeko na yo donc mbongo wana ekoede me yo ntango ozozela kaka motu pasi elikia na motu pasi eloko nalingi naloba kaka yango wana basala effort badébrouye merci kaka ndenge awuti koloba botikala vraiment malamu merci nzambe apambola bino kaka ndenge awuti koloba vraiment bana basi boluka bosala effort boteka boluka bosala effort bosoutenir mibali na bino ekozala bien makasi merci bino moko bouti kolanda ndenge touti kosolola na bayimboka ndenge bayanoli na micro na biso vraiment epesi biso esengo pe epesi biso pasi koyoka lolenge batata misusu bakolobaka balobi nini ke bakomona bango kobanga kopesa pe bamama mbongo akoteka mama bakopesa ope mbongo boye komoteka na zambi lobi nango ekomi nini ke okomobima na gérant lobi nango olingi mobali moko boye pembeni mpona nini nyonso na mpo mobali na yo azosala te toboyi basi ya ndenge wana tolingi basi oyo ntango mobali apesi yo mbongo mpo kende luka mpo soutenir ndako na yo na bana na yo luka mpo ofandisa foyer na yo na kimia bamama vraiment nayebi ke na bandako bisika bozali émission oyo ezokotela bandako na bino ezobongisa mabala na bino tokomi na suka ya émission na biso sans audience. Merci à mon boss papa Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngolu na France. Pourquoi pas na pesa bambo tebele pas maître Moïse aux États-Unis, bambo tebele pas Patrick Kishika na Wampuenga balobi espace moko kitoko na mayonce espace mamale balobi soko za na posa olala kitoko na mama mon pepe moko bien balobi espace ezaka moko na makala na mayonce espace mamale. Pourquoi pas na pesa bambo tebele pa ya ye moko gérant gloire bambote na yo ebele mobali wa tona na ba facette wapi mobala kitoko yo wapi mobali otango na kota sekisinga na $20 bambote na yo ebele balobi les messieurs ezoya ne zappez pas balobi kota na émission musique pa yemoko la barbu de la prince congolaise